Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, pe mokili mobimba, bana Kinshasa bozwami na diaspora. Awa tozali na commune ya Ngaliema, précisément na pompage toye pour accompagner le gouverneur de la province de Kinshasa, son excellence Gentili Ngobila Mbaka, oyo aye kotala pont il y a pompage donc saute mouton au salami saute mouton au salami. Est-ce que mokonza mboka koki koya ko inaugurer toté parce que soué ya bana pompage soué ya bana mbudi CPA mazali kimbola bisika nyonso oyo ezala inauguré avec impact na idéologie pour population alegana kimia avec impact na idéologie bola na ndenge nini Kinshasa en tant que mwana mabele mwana kimbola mwana pompage accompagné le gouverneur de la province de Kinshasa avec impact na idéologie et puis bola na ndenge DG ya DG OVD Benjamin Wenga alobaki elongo na ministre ya infrastructure. Alors bato na solo ka bazonga bato tout la ba image Frida Lusala, merci beaucoup. Vous mettez ça à disposition, hein? Vous mettez ça à disposition. John, vai de face. John, tá vai de face. John, tô lá, tira com a mão.
Parking il peut exaté. Donc on est là quand papa yo, papa na biso yo no hotel so likambu. Papa soki nyoso tout. Salité. Toko bongisa. Toko bongisa soki yo moko mo continue biso nengo zali onoyi papa biso bana yo toyoki bobongisa passe bozoteka ah toko bongisa yango. OK. Merci. Jonathan. Ouais. Serré, là, pas moyen.
quartier Mama et... Oui, Mama et...
Ok, merci beaucoup. Nous sommes très émus de ce Péliming la présence du gouverneur comme premier citoyen de notre ville, province de Kinshasa. Ayekota le loko oyo et salami na grâce na bango na ba continuance pour que tu ressentir fungwama et que des malams pour que yo se le kamalam. Donc vous après que Bruno Bolingi chef d'état a inauguré. Bon, par rapport à quoi inaugurer, merci d'abord la parole. Tout ça a besoin faut Moussa laisser là complètement parce que ça a inauguré d'une part diminuer capacité na yé. Et toi a besoin Moussa laisser là complètement et puis a inauguré parce qu'à quoi inaugurer biloko ça inachevé. Tout ce que les mois temps à continuer et puis bah ça misala si on va inaugurer. Merci. Bon, on a aussi la gouverneur de la ville. À ça, le rapport d'année, inachevé. Ils ont créé un embouteillage à Makassi. Donc, embouteillage à Makassi, c'est la gouverneur qui a commis un rapport par chef de l'État. Parce que ça Moussa doit souffrir à Makassi, embouteillage de Makassi. Moussala est silité. Pour Nangaï, vraiment, Moussala est silité. Écoute, on a regretté la présence du gouverneur de la ville à Kinshasa. Aïe, à Lukaku, tout côté de la population, aïe, à El Oyote. Matuni Batu. Atuni Batu. Menga, na tikali comment la télé compté au moni place au Mbala Liboso. Yo soué na wezanini. Bwesa mokonzi mboka la. We Nangaï, bako sa mokonzi mboka te. Baye bise Moussala est silité. Et sengeli bato bazwa ke responsabilité à kosala. Baye a kosili sa Moussala. Le chef de l'État sala ndengeni asanini. Avenir Kimbwala ezape malamu opportunité kitoko ya kobongisa route eketi Kimbwala. C'est un grand quartier et ça sera bien pour le chef de l'État. On te souhaiter que Moussala nape et salama malamu. Bon, merci. Donc juste tout senga batwaza na patience, ba pesa confiance na chef de l'État et puis ba pesa confiance na gouvernement Mobimba. Mais tout tika moi temps Moussala est là parce que ce que si n'attend au tête aux autres ici la société, ba ça une fois donc salut à tout le monde. Makambo eza bien mais ba obomba papa Félix Tshisekedi. Moussala kotoyo ba chinois ba zo gérer fort. Tant que je l'ai Konzamboka a inauguré, toi a inauguré. Mokonzamboka a inauguré pour la tosa nini. Makamno se kende bien Moussala. Pour ngana lo ba merci. Pour na Mokonzamboka. Pour na za jeune lutte contre la jeunesse. Parce ezali pour na côté ya Mbudi bato bazo kufa makasi. Parce eza muke chaque. Bon, merci beaucoup d'abord pour la présence il y a notre gouverneur Aye Kotala Moussala mais jusqu'à présent Moussala est aussi là. Tozo senga vraiment na chef de l'État basa les fois basi sa Moussala pour embouteillage eza vraiment makas. Bokangai na ministre oyo est-ce que ba inaugurer nanu to basi sa nzela. Ba aussi sa nzela ba sa nzela. Kisaboka donc bala pompage oye. Bala pompage oye. Mokonza mboka zola na bino. Ba inaugurer to ba inaugurer te. Pona nini? Boba ne la otoka. Boba non. Ba inauguré to ba inauguré te. Pona nini? Elo ni silité. Elo ni silité. Moko moko. Kimwala côté régie et silité. Nzela oya kimwala oyo. Place mai o régie des hommes. Eza salité makasi. Mais zo ba biba bukango ba bukango te batikango. Ko ba sala ni. Aya te fo basi sanzela. Pona ngana lo ba route oya beke Mbudi ba mine zate. Ba accident zo sala ma bazo kufa. Chaque jour ba bazo kufa. Hein? Ba accident Nzela so
mbula ebeti poto po ete ekoma na nzela oyo bakoki kotika soki moto boye te basilisa mosala basilisa mosala mokonzi aya nzela oyo ezalaki okekimbwala nanu esili te banzela oyo eza pembeni nanu esili te soki baye bainaugure yango ça veut dire misala wana ekosila lisusu te yango posa nanga eza boye biso tolingi kaka seri estila na mboka oyo président asali mosala malamu tosepela mais totika nde koignore ye nzela tala mpona nzela bainaugure to bainaugure te makambo nzela yoka na mokuse toza na posa nzela efungwama bato baleka mbutaje estila maleme mbwako oyo babe babuka yango me ndako oyo me babuka yango tete sikoyo toyeba te eza nini babuka yango oyo tire. Bon, merci topesi merci na presse na biso pegi sasa merci belé toza vraiment au CP là musala toleka papa tosepeli bafongola nzela biso baza makoto olekaka kwa mbuteyage eza makasi papa tala na mwana nzela Don Bosco il faut basilisa mpo na ngai bafungola nzela likolo soki bafungoli te ndenge bato bazoloba bakanga nyonso ekopenenze bato komi bafungola likolo mpo nini bakamie lekana après soki bakanga kuna basala malamu. Merci mingi mpona papa président tomoni likolo esili basilisa biso sie esila tosepeli makasi nanga bafongola nao te batika awa tokomi na suka ya magazine na biso masolo ya ville ya Kinshasa ezalaki spécial ndenge gouverneur ya province ya Kinshasa son excellence Jean Ngobila Mbaka ayaki ko visiter saute mouton pona atala nanu et puis atuna avis à population et puis atuna ba expert en matière soki bakoki ko inaugurer pont Oyo. Frida Lusala, merci Whisky Ushia, merci Bala Kimberly City Mbudi Malueka et puis Ose Kimbwanga, merci beaucoup. Tokutanabino Malasima. C'est pas
Oui, c'est vrai, ce pont, il était conçu dans les programmes de 100 jours du chef de l'État pour essayer de régler certains problèmes des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il y a eu plusieurs projets, entre autres les sautes-moutons, comme on l'appelle. Ici à Kinshasa, il y en a plusieurs. Mais parmi les sautes-moutons de Kinshasa, il y a celui-ci dont les travaux sont complètement terminés. Il y a quelques temps, il y a eu un petit mouvement ici, comme quoi le chef devait l'inaugurer. Mais je pense qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas encore au point. Et qu'aujourd'hui, j'ai voulu, ensemble avec le gouverneur de la ville, qui est le patron de la ville, que nous puissions nous enquérir de la situation et voir effectivement si on peut déplacer le chef pour l'amener ici. Sur le plan de la construction de l'ouvrage, c'est vrai que l'ouvrage est complètement terminé. Les véhicules peuvent passer, il est solide. Techniquement parlant, l'œuvre est solide. Mais maintenant, les alentours posent un petit problème. Il y a quand même des petits problèmes d'assainissement dans les alentours. Voilà pourquoi le gouverneur est là. Nous aurons une commission lundi à 14h afin que nous puissions décider de la date pour déplacer le chef de l'État et venir l'inaugurer. Mais déjà, a priori, est-ce que vous pensez que dans un bref délai, la population pourra déjà jouir de cet ouvrage qui fait partie des 100 jours du chef de l'État? En tout cas, pour résoudre les problèmes des embouteillages sur cet axe, pour ça, dès qu'on l'avait conçu, c'est pourquoi il y a eu ce projet ici. Oui, ça on peut le résoudre. On peut déjà déclarer que cet ouvrage est terminé et qu'on peut le lancer. Le chef peut l'inaugurer. Oui, il y a une petite confusion dans la population. Elle a réclamé tout autour de cet ouvrage. Il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes de marché, il y a des problèmes de parking. Est-ce que tout cela fait partie de ce projet de pont? Le projet en soi, lorsqu'il était conçu, c'était pour régler les problèmes des embouteillages. C'est pourquoi dans les 100 jours, avec un financement bien précis, c'était pour ces ponts. C'était pour lancer ces ponts ici, qu'on appelle saute-mouton, pour justement régler les problèmes des embouteillages. Mais quant à ce que l'assainissement dans les environs nécessite une prise en charge, ce n'était pas prévu. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a eu un financement qui était bien précis pour la construction de ce saute-mouton. Et ça s'est arrêté là. Mais ça pose un problème vrai, réel, que nous constatons aussi, que nous voyons, qu'il faut un petit toilettage aux environs de cet ouvrage. Ça, c'est vrai que ça nécessite peut-être un autre financement. Ça nécessite un autre financement. Mais pour l'inauguration, pour les problèmes des embouteillages, ça, on a fini. Excellence, nous allons faire en lingala. Il faut être précis, hein, pour confusion les alades. Excellence, Kinshasa, moni bino ba contribuer au côté de la société de pour retenir nini na komuna bino ba contribuer parce que souhait il y a bana pompage ezali été chef de l'État a inauguré pont kasi ba problème c'est bien na banzela msoza mabe est-ce que chef de l'État a roya ko inaugurer toté et puis nini bana kin bana pompage ngalema ba ko retenir na vis na bino. Merci ndeko journaliste ya liboso tokoloba esiko tozali awa o ba bengi saute mouton ezali parmi babiloko mokonzi mboka tazwaki ebonga alobaki mpona kosilisa bambouteillage na kati ya Kisasa il faut asala ba saute mouton ezaki na programme ya 100 jours tosali yango esili mpe sikoyo mpona koloba estce mokonzi akoki kofongola nzela oyo ekomi mwa makambo mosusu ekomi olobama pembeni ya mwa bosoto yali baparking esika bato kotelema yali te wenze mwana ekomi makambo mosusu na kati ya makambo mosusu wana eza kosenga soki futa okɔta na nyonso wana ekomi lokwa projet mosusu ya sika ebandi nga nakomi mbala ebele awa nakanisi mbala yambo nasengi gouverneur mokonzi ya mboka aya mpe kotala mpo makambo ebandi kozala awa sikoyo ebandi kokoma baproblème ebandi kosepose mwa moke mpona kotala ye balobi parking esika bato kovanda yali te bamoto bomoni tout aux alentours bamoto pembeni ya saute mouton yango bato bareklame makambo ya zando kuna meza saute mouton nzela kimbwala sikoyo tozokoluka mokonzi afungola saute mouton obe makambo ya kimbwala makambo ya wenze makambo ya nini nde esika wana mwa motuna ekomi mwa pasi alors mais mpona koloba mpona saute mouton tosilisi yango esili nyonso to likolo na yango mutuka ekomata ata na tonnage nini ekobuka yango te ekokita kasi mpona makambo mosusu oyo etali bosoto pembeni ekomi likambo mosusu
nakanisi na yango lesika wa tolandaki na projet na yo population ezoloba mingi likambo ya nzela bafélicité bakonzi bafélicité chef de l'état saute mouton kitoko mais nzela ya Kimbwala Don Bosco eza ya kobeba wenze ezali te maona ndenge na ndenge mais toyebi ete na projet na yo ya 2020 oyo otiaki projet ya kobongisa nzela ya pompage Don Bosco nini population na yo ya Kinshasa bakoki ko retenir na makambo oyo bon ya liboso esengi boyeba ke toyena vice-premier ministre ministre ya travaux publics mpona kotala soki ouvrage oyo babengi saut de mouton esili toconstate yango que ouvrage ya saut de mouton esili yango esalemi bongo na programme ya 100 jours ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango azwaki bokonzi na ye alobaki ke na programme ya 100 jours akosala basaut de mouton eza ebele mingi eza kocrée baembouteillage mais yango esalamaki mpona kosilisa baembouteillage oyo toza na mona Kinshasa mais mpona oyo ya saut de mouton ya Kinsuka pompage saut de mouton wana esili pont ya likolo esili balabala oyo ya se na moni ndenge babetone yango esili mpe lokola mais eza na nzela oyo ya Kimbwala nzela eza pembeni yango wana eza projet mosusu projet ya balabala ya Kimbwala eza bongo na programme na biso ya gouvernement provincial toza kotala ndenge ya komobilize makoki po tobanda mosala wana programme ya 100 jours en ce qui concerne le pont ya pompage yango esili mais en dehors ya saut de mouton to constater que eza na problème ya parking bisika mituka bamoto bisika yango ezala garé ezali te donc il faut totala ndenge nini bisika mosusu tokoki kobuka po tosala parking to constater que ezali na baproblème ya wenze ezali te awa na Kitsuka yango wana toinstruire bourgmestre ya commune ya Ngalema po alukela biso esika nini tokoki kosala wenze mpona baproblème oyo ezali kose pose awa baproblème yango esika voilà tokoki kosukisa boye te soki mo message ya bopétalisation na cadre ya bon ndenge nalobaka mikolo nyonso Kinshasa bopeto ezali bongo philosophie ezali bongo changement ya mentalité ya biso moko bakinois toza komona salité ezokota mingi na mboka à travers bamarché pirate ya mike ndenge nini baza koteka mpe baza kotika bosoto soki bango bazongi na mais naza koloba boye eza normal te biso moko bakolo mboka tobanda d'abord kotia salité na mboka bongo nsima toza na souci ya kolongola yango il faut tokanisa ndenge nini ya kobatela mboka mpe ya korendre yango propre soki moto nyonso akombi liboso ya lopango na ye bamagasin nyonso bapetoli liboso ya bamagasin na bango na bandi mboka na biso ekozala propre yango wana philosophie ya Kinshasa bopeto ezali kaka ndenge moto nyonso liboso ya lopango na ye akomba asukola kobanda liboso ya lopango na ye kino esika balabala ebandi soki bato nyonso basali lolenge wana na bandi ke mboka na biso ekozala bopeto yango wana tosengi Kinshasa bopeto bato bacomprendre eza problème ya gouverneur moko te ye moko te eza d'abord problème ya changement ya mentalité biso moko bakonzi tosi tochange mentalité esengeli population mpe bachange mentalité lokola po misala ya Kinshasa bopeto ekende au liboso. Monsieur le gouverneur, vous venez de visiter le pont qui sera inauguré très bientôt, mais tout autour, il se pose un problème d'assainissement, un problème de salubrité. Depuis un certain temps, vous êtes allé en guerre contre l'insalubrité à travers la ville. Quel est votre message après avoir fait ce constat ici, en cet endroit? D'accord. Ok, je pense que le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, est venu constater avec moi-même les travaux d'avancement de cet ouvrage qu'on appelle ici communément saut de mouton. Nous avons constaté que le travail a été fait. Le travail
est terminé, donc les travaux sont terminés. Il est question maintenant que les chefs d'État viennent inaugurer cet ouvrage. Mais il y a des préalables, comme vous avez dit. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes d'abord de marché, parce qu'ici, à Kinshasa, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas non plus de parking. C'est posé sérieux problème de parking ici. Le véhicule ne savent pas où garer. De même que le Wewa, les motards ne savent pas non plus garer. Les gens ont construit de façon anarchique, sans tenir compte de la planification. Ils ont même construit sur des zones non édificantes. Il est question pour nous de voir avec le ministre. Il a été décidé que nous commencions une commission, voir dans la mesure du possible comment démolir certaines maisons qui nous posent problème. À la place, on va construire donc des parkings. Nous allons aussi voir la possibilité avec le bourgmestre de la commune de Galima ou trouver un emplacement pour construire un marché. En dehors de cela, comme vous le savez, Kinshasa Bopeto, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est le changement de mentalité que nous sommes en train de prôner ici dans cette ville. Tant que cette vieille mentalité, issue d'une certaine période, je dirais, dépassée, tant que cette mentalité ne changera pas, on ne pourra pas rendre cette ville propre. Il est demandé aux Kinoises et aux Kinois de rendre leur environnement propre. Il est demandé à tout le monde de nettoyer la devanture de sa parcelle. Si tout le monde faisait cela, je pense que notre ville deviendra tout simplement propre. Donc ce n'est pas de la magie, c'est seulement une question de changement de mentalité et de prendre à bras le corps des travaux d'intérêt public que nous sommes en train de négliger. Il n'est pas normal que nous, Kinois, nous commençons d'abord à jeter les immondices par terre et ensuite aller les ramasser. Ce n'est pas normal, madame. Voilà un peu ce que je voulais dire. Espère, on pause. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm.
communication, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil,